média na yo. Tolo Belavi, tolanda kango. Yebani. Comme présenter surtout Yebani. Ngana eki awa na poto mission ngeza kaka na parité. Na bandaki na Berne en Allemagne pour la projection il y a film Tribunal Congo. J'étais l'acteur principal na kati ya film wana pour na kolakisa ndenge ni bokeseni ezali entre ba société oyo Banro na Sud Kivu na Luinja baza kozwa or na population oyo bakolo mabele ndenge baza kokufa na kozanga eloko kolia kozanga ndenge okende kelase kozanga ndenge okende hôpital pe population walikale pona coltan simanango na ye awa na Paris nazaki invité spécial ya hommage au wanda ko rendre na France Fano et puis ba poningai comme président ya parrainage ya fondation France Fano ezali loko munene na pioleli yango te meza loko munene puisque c'est eza eloko oyo eyebani mokili mobimba mission mususu kakawa na France ezali na Assemblée nationale et pays député Amélia Li Krafi ya En Marche a invité Kingai pour na G5 Sahel yangwana ndeko Moïse Katumbi ndeko Tshisekedi ndeko Moussa Nyamwisi ndeko Jean-Pierre Bemba puisque il est représenté par Lungwana na ndeko Mungani to décider puisque tozali na balié na biso ezali neti opposition mobimba est décidé to sangana waza na ambition na ye personne tia na pembeni waza na problème na moninga tia na pembeni puisque soki toza ko kabwana mboka eko tekama yango to biso to sangani lokwa pe église zaki pe ko kabwana wando ka pai marini ya koloba boy kotoyo koto ba to 5 balobi elo mususu melo ba zui mokonzi asika ya ba protestant to sepeli mingi et puis baza organisé na Simé comité la kanisa médiation pour les élections ba komi koloba liloba moko donc ba église sangani na ba kimbangiste représentant légal lebe na bien personnellement ba sangani na ba musulman na orthodoxe ba tunyo surtout ba sangani biso pe to sangani société civile ba sangani na kanisa synergie wana so to créer yango to yebisi peuple na biso ke to pesaki Kabila mbula moko supplémentaire asaleli yango te mais aye ko bimisa calendrier na seni to yebi ke calendrier zo bimisa ngo kaka na ba 17 contraintes pour balola ba 17 contraintes wana ekoma ba 17 alibi occasion ya koumela sur la pouvoir alors to bi photo télémelaye to télémisa peuple mobilisation et salema mais tout ça là on a besoin battre oui ya olamuki na tongo no le 18 ou telle date to marché te to vandi to marché telle date to mi pesi bon puisque to marché date voilà qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui qui n'a date on pour te réussir stratégie to salaka na 2015 ba improvisation union surtout et ko banda ko profiter na Kabila puisque chaque appel à opposition au butanga ça ya yemo kwatiki baninga soki ata beti ba lacrymogène ou laxi ba photo na ba réseaux sociaux oui ba to ke lo mawame mokili mobimba na ba kongoli ba komona kamina ata beti ke lacrymogène bandeko et ba débat ke belete puisque soki za net yo ya 2015 ba beta ka ba lacrymogène ba beta ouvrir masasi ba lembi na ba vieux bimi Président Dos Santos na Kinshasa mo amoni pour na ozonga na aéroport azongi par hélicoptère et sali mukolo moko te sali 5 jours Matabo 6 jours, du 19 au 25. Est-ce que Kabila a rekilaka? Rekilaka. Et nous, quand on a ça, on a expliquer bandeko biso INC toyaka na lisanga na motema kolele. Mais tolinga bato sa biso, ce petoto sa baninga. Nous allons tout le monde parler dans le cadre du président. Peuple a souffrir. On a évité parce qu'apparemment peuple, on dirait qu'on peut s'habiller sous confiance. Parce que peuple a l'élit trop. On a évité ce milieu de mon souffrance peuple ou mon voilà, tout le monde dit rapidement. Vous savez, là, le babou. Voilà, c'est quoi bon? Les babou. Les lobos sangani. Tout le monde a bino, pas si nanga, pas si naï.
Les lobos resangani. Est-ce que le peuple congolais a zélani na simanabino? Parce que Kalamingi Tawa, Makamoni, se fait si, la Sikoyo. Au groupe, ça peuple congolais ni na Makamoni. Merci, mais est-ce que Bibi la barre 60 peu à Gizenga, Lumumba, Rouli, toi, Sangaka? Bah, monsieur, tu vas au Kabon après. Et puis, monsieur, va au Sangala sous. Au Bangelo, qu'on a été. Barbara français, Rome ne s'est pas construit à un jour. Est-ce que Bibi qui n'a pas erreur na biso, de Tozako Kemba, aussi tout le monde a erreur, dans le passé, il faut éviter. Toboyi ba pessimiste o ba osale la Kabila la mayele toboyi bango bazolo ba oboko échouer wana ba to ya Kabila puisque sur le bible c'est que yo olingi to échouer Kabila sepela biso to ko réussir pe boko ka soni puisque banda lelo to sololi na Félix to sololi na Moïse to sololi Jean Pierre même de bande poste à moi qui président zaka moko est-ce que biso nyo to zoka to vandi kana poste wana to tika masolo wana pe bozo kabola nzoko bumia note est-ce que vous monite que to tia vraiment bozo baliboso maele wasima babi biso tout ofongoli miso biso tout olobi oya sala lisumu te kati na biso atombola musapi ponga na répondre kana ngai te nazwa attitude ya homme d'état Camera na cité ya Union africaine OK na cité ya Union africaine mais na lobaka bien. Après, bah, mais après, tu as les sur la 5 ans, les 31, tu as accord. Mais bateau, tu sais qu'il y a un accord. Est-ce que ça quand même bateau, tu sais qu'il y a un union africaine? Après, bah, dribbler les soignants surtout. Mais le quoi, comme nous tous nous avons péché, tu reconnaître que les soignants sont, Kabila a dribblé biso. On nous cateo Kamere, Caméléon, Caméléon, Caméléon. Mais oui, elle m'a et c'est pour ça que moi, puisque oh, c'est pour ça que oui, alors, Gana, le roi Jachirac, alors, on va que soit sali 2 jours, ayoki, combonné la télévision, la radio, alors la bien na mabe ou bien na malamu, mais balo ba ikakata ko finga ba finga mais ayoka combonné balo ba. C'est ça un homme politique. Babwaka kamabanga na nzete oyo ezala banga eloko na tepe na bisabino o ba defanda ngai bo basala ngo mais ngai sala ngai lo moko te puisque nebi ke na kati motema na ngai na osala la nzambe azali kolokula na peuple na biso defo na ngai po na mona peut-être makambo avant batu mususu tango tolobaki to sala boate na lobi baninga to bunda bazolinga ko voter loi électorale tout ça lokola en 2015 soto ebisi peuple que machine à voter et remplacer yo c'est-à-dire tu as seni ndakonola la kisa place ko fina ba kolekisa papier eza imprimante ba tie papier nezali colonia liboso candidat fulani et ba présidence colonia mibale ya ba candidat député national Colonia Misato, candidat, il y a des députés provinciaux, ma photo là-bas. Ce qu'on va jouer dans l'ordinateur, c'est qu'on y a un monde où on a un eh, yo, attends, ça y est, l'excellence, ça l'était qu'on caranaï, yo. Alors, le quoi les alliés, vos mamans, le quoi yo poni caméra yo, les galaxies caméra, moko ya kuvo habité mais caméra ça kana su maman comme discuter habité à kata kisuki yewana aussi le ko lingi final pas a fini allez bah les qui sont machine qui candidat député on voter biongo biongo yo biogate biongo ana suki te on a mona zana bugia mulai habité te atie moi periki yo allez final au fini on voter bon bah les qui sont machine député provincial oh maman oh maman conseil spécial la mission pe azaki candidate yo bono luke mama ana yo finawa yo wana habité maman ana zakabuite mana akomi na 1m80 yo tu vois peu dete akeno sala moi ba biloko ba sa opération ba essayer bon ba fini après allez ba imprimer puisque c'est imprimante ce que bimi siko ba zui moto aseni a kati par 3 morceaux il faut moyer ba ne machines ont fonctionner siko ba zui ba mission papa yo mto yako voter au moins oyo ndé ba président yango tient enveloppe oya ba député yango ba tient enveloppe oya ba député pour ba tient enveloppe siko au moins kuna kenes ko la isoloir ba ir ne zamisato papier liboso tient na ir na ba président papier mi balayi na ba député papier misato na ir ne ya ba député provincial ba ndeko ngai
On nous dit que c'est pour gagner du temps et de l'argent. Est-ce qu'on a gagné du temps dans la team? Non. Donc, on a dit qu'un papier, on va économiser du papier. Quel papier? Et puis, et là, on a Corée du Sud pour identifier les syndicalistes. Alors, Chine, pourquoi ça la Vous avez suivi le nombre de circonscriptions qu'il y a en Inde pour faire les élections? Mais puisque Bango a cassé l'informatique, pourquoi Bango va saler l'IAMOTE? Pourquoi les Américains ou les Azali dans la pointe de la technologie va saler l'IAMOTE? Pourquoi les Français dans le Balma va boyer? Il y a une machine à tricher. Boyer le Kwana, la Botema, Moko. Loi électorale. Mais il y a une question Kabila, puisque faut que Kabila, parce qu'il va n'a pas ça comme Kabila. Il y a une question là pour la population va comme population la loi lelo, botier nombre d'enrôlés. Et si les bateaux va voter loi de continuité, au Kanaka bien que vote électronique, bien vote sous rénovation chose en la législature et qu'il y a balasi. Yo na nous allons bonga tambola nano na ndenge et longobani nakati ya beaucoup ya lelo. Au sali des mandats élection oyo etalioté. Ozolo ka ba innovation ya musala nini. Zala neti arbitre neutre to pesope occasion ya kozala mokonzi wa yambo ya mboko yo ya kala oya kozala boboyi atambola ka bato mona tipo na zaka président kala boye na boye na mabe na malamu na yo mais au continue na histoire mboka mabe to malamu to comme na biso presque na suka on dit moi ça va diaspora ni moko parce que ba tout nyos mazo c'est là qui tel comme bazana pa surtout la diaspora awa moi biso na diaspora oui biso ni to zela nini oyo na usala ki to sepela diaspora ina loba boye obike bino bozali ba ambassadeur na biso boyaka ndenge na bino ba biso ba para batinda ba koto yo mais sans le vouloir pour certains et d'autres ba décidaki mais bino nyonso parce que vous allez en contact dans le monde civilisé, dans la technologie de pointe, dans la science, vous voyez qu'il y a des médecins, des ingénieurs, des agronomes, des psychologues, donc il y a des zako tongamboka ya sika état de droit toyebi ke boyaki koto yo parce que mali longa nazoka wana limite ke moko na bino ko sepela na moni to créer ma condition na mboka na biso bozonga mayero boyekoli awa ndenge mawo asalaka wana tinda ba chinois na mayero to wana mona ba kikwiti kuna o comporte mais chinois yo sala kikwiti azo yekola tango Deng Xiaoping a babi boisili révolution culturelle cecili onani baki anotarsi to fongoli siko ba chinois bakende ko yekola bozonga bazo ya na baradio azo fongola ngo bia transistor ngo yo nde nini ba banna no kusala ba biloko ba banda ko seka bango radio ya chinois pile sila après un jour lelo na ko seka bango susu to lingi bino diaspora to créer ba condition bozonga pa biso ya mibale na ba idée na biso nyonso puisque c'est quoi photo ba biso nyonso o ngaite comme si ko biso nyonso idée na biso to lingi Congo oyo diaspora kozala na banque oyo ezali et pas na biso peut représenter à l'étranger. Ce que tu mbongo na ye awa aucun frais à transfert direct bazo retirer ko la venda ko na ye ou bien ko pas parada. Nous contrôler l'économie na biso. Donc bongo zo ko stère union so taliba pourcentage za de comme ya suka ezali koloba diaspora boyeba ke bokomi ba électeur pe bokomi électorat. Kati na bino pe lokola boyekoli makambo bele kote yo bozala pe ba candidat député ba candidat président de la République pourquoi pas boya ba voter bino awa na puisque ça électorat mais na kosenga bino tango opposition to kata makambo pour la candidature présidentielle puisque to ko décider baloyo to zaka na candidat moko et to kanga mutema to zaka na candidat moko to vandi mutalobi eloko ezo kanisa pona Kongo koya biso nyonso sans pour discuter to kati makambo to bino non. Si nous voulons vraiment d'aller de l'avant na Congo ya sika to moni kinganya ko sala mala et wana biso to ko senga la diaspora boyeba ke boza électorat ya opposition boza na kidibate pe bo fongola miso ba ko sala bato ba carte considérée à le côté
c'est très important ça. Nangi pe koloba ya suka na kosala demande de la diaspora la biso. La demande courageuse puisque bele basala kamote. Namoni dernièrement fallait m'inviter na Cape Town. D'abord on la Johannesburg, on bête à Cape Town qui au bête à la Bimisi Mobu. Moi je me pose la question, fallait aboya ka kosala campagne ya Kabila. Faire aboya ka kosala campagne ya Kabila. Alors na bao basala ki na basala kité. Musique na biso e bandi kozonga sima. Ya ba Nigérien bandi combattant, ya ba Ivoirien bandi combattant, ya bandi combattant parce que vous ont bloqué ba musicien na biso. Ezala bao ba yembela ki Kabila, ezala bao ba yembela ki ete na nyangwa sala lisumu te. Bolimbisa bango, botika ba musicien na biso ba ya awa. Hypocrisie to boy puisque bo bengani bango mais na kuta bino bozo beta danse ko le kan biso ba to na bango na Kinshasa. Musique ok a tete na linga quotité na linga boete. Alors ce ne sont pas les musiciens qui dirigent le pays. Puisque comme on a guérilla moko aussi la kate. Et puis même Bakonzi, il y a perdre bani, ça ne nous amène nulle part. To kota na ba débat sikoyo, ya makasi ndenge to contribuer pour mboka et que les liboso. Puisque ndenge comme boye, Kabila ko infiltrer pebiso. Ako créer be, qu'est-ce ça lango ko yo muto opposé à l'équipe place boye. Oh non non combattant. Mais yo kasi ba musuba finga ngai, yo ndimi ya solo. Un membre de la diaspora, il y a solo, il y a le changement dans Boka, à Rofinga Ngaï, à Rofinga Katumbi, à Rofinga Tel. Non, on va finir à Bisso. Pe Bazali, la diaspora, ou Bazali intoxiqué. Par le pouvoir, il y a un beau sang à la petite. Ma maman, tout ça, il Boka. La culture congolaise, on dit que Fidel Castro avait Koufa Azui, à Pesita Boulay, diplôme et meilleur artiste. Oui, bien ou bien. Qui est son secrétaire particulier. Ah oui, bien. Est-ce que vous savez que le 1er décembre, on a rendu hommage à Taboulé au Burkina Faso? C'est bien, c'est vrai. Mais pas Nabiso, Taboulé a confié, on dirait, Seigneur Roche à Salé Romote. Grand Calais, tout le matin, ma bossa naïka, Luambo, ma tutu. Boka nini, tout ça, n'a pas de quoi. Il y a un lobby, boye bakeba, mission ambassadeur. Donc, on a négocié ma camboya, Lusaka. Tokei na pona sexabilo muke tokei na Windhoek zaki sommet ya suka ya Nelson Mandela tango asilisi abina anglais Yerodia mutambaki bisotaki na Yerodia Katumba Mwanke Jean-Charles Lokoto Etumba na bosa biso ba mwenze Congolo abibo tokosenga la délégation congolaise ba démontrer biso danse na sengi batia loi Nelson Mandela batia loi allez bo bana ndombolo siko mais yero de abi ndombolo te bana ndengini bon ngara sobaki buke hein Jean Lokota betaki moi bien mais tango yemo Mandela telemi na malembe kaka wana c'est pas possible biso soki obini o dirigeant oyo ya bandi quel bandit Nelson Mandela bien après avoir travaillé il faut obina biso to kanengwa Mugabe a telemi Samujoma telemi c'est pas possible. Mais bon monaki Balaxi président Rwanda azobina musique a confié Balaxi kede donc musique na biso moto ki to bomango ba dekolanga la seule chose qui nous restait encore ya suka itika la kina bino ya on a bino et ça demande là ba bien que bele ba caméra zo ba point non ngai na mbolo beli batunyoso batunyoso ya sala lisumu te atomboni sapi et puis ton même na paradis au kaka puisque place des ans c'était c'est la CA batunyoso baza basumu. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz live on va dire dans la ville à Lyon chez biso na biso avec papi gagne to le
donc papi bien auti Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon toi na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé tant gaz na la poya ici comme donc c'est que on va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona papi bien dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain quoi na exotique ya vie na biso o vie na biso ça na mboka na mboka soko utimba soko lekita wa tete ko mona liti c'est moi qui ça fait du de Lyon alors toi na biso na kata Lyon donc soko lekita wa tete donc ça veut dire o yaki na Lyon te ben again Blaise Fashion le mot évidemment là biso yango nde makambo ayaka tout le temps to la pour logo yo les bien on est qui na mogo mobimba ya Lyon ba ebi biso na biso pe ba oya mo kitoko makamtu kitoko bilo to ala on besoin bilo na biso ya oyaki na uta ekin bilo ko ngaka yango na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki na marchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya musatomema musala liboso nzambe asunga bino.